Bonjour, bonsoir, chers internautes. Partout, besoin d'un épisode à ABC One. Votre chaîne de référence Abisso Tolobaka. Jésus-Christ est le number one. Moussou Nani. Tikatope, sa grand merci à notre la patrona, maman Chantal Ayao, ou Mela, et Salinga bien au Wapi. Koyoka maman Boyo Kala qui est en direct dans le téléphone, Nangagu au Wapi. En tout cas, Toye Bolela qui est là, qui botina qui ba voice nabino, Toyamba qui en tout cas, téléphone à notre cordon, Jérim Boulelingue Pantana po, degré ya ba voice kota qui non, il a dit que ABC One est comme plus célèbre. Botuna, notre patronne, maman Chantal Ayao, aux États-Unis, Mobimba. ABC One tenani, alouba. En tout cas, toi, tout le monde sait. Puis, tous sur ce plateau, côté les Sabino, qui ont un souci Nabino, si j'ai Otobandaki sur phénomène de les Kinshasa, tonton fiancé. Fiancé, tonton, papa chéri. Papa fiancé. En tout cas, tous les pour na sabino que tu amba ki ba papa, tu amba ki ba maman lelo, tu ambi pour na bino ba jeune ou bazana expérience na makambongo, vu âge na bango, vu pe parcours ba passé na monde ango ya bolingo quoi. En tout cas, sans plus tarder, m'inviter dans baza sur ces plateaux. En tout cas, eza si j'ai mon côté que non, eza de l'histoire vraie aux Olekana Kinshasa. En tout cas, toko débattre pourquoi la jeune fille baolinga ba papa. Pepo na nini ba jeune garçon so balingi ba fiancé bazo exiger bango ba lekana bango na tatami. Ah eza chaîne na bonzambe to lo bakali kambusa tabu tetika to bon momuke to bi ke bana bazo tala ba TV hein bozana bana famille mobimba ndenge moko maman Boyo Kala ki azana bana ba Holanda vraiment vidéo. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mes invités. Bonjour papa. Bonjour. À ma droite aussi, je dis bonjour madame. Bonjour. Oui madame, en tout cas bondimi ko ya na plateau na biso ABC One. En tout cas, espace ya bibiso espace kitoko toko bwa kango bel et bien na suka ya émission na biso tika na tout na boyi. Hein, bozana ba kombo ba parents ba botaki bino. Est-ce que maman à ma droite, moi de la femme, moi sindaza honneur na moi en tout cas maman kombo na onani? Kombolanga Amidol. Ah, maman Amidol. Papa à la droite nanga papa kombo nani? Ouais, kombolanga Dadi Mbenga. Merci papa ndenge bondimi ko na invitation na biso na sujet na biso. En tout cas, question na biso ezaboyi. En tout cas, tout le monde baebi que sujet na biso déjà connu de tous. Ba jeune fille balingi batata, ba jeune garçon so gazi mwana batu fa l'excellent na tatami. Papa nanga ma gauche pamba te oza mobali bino nde ba biboza ba seigneur na biso ba so na mpanzi na bino. Papa okoko ebisa biso eloko nini esalaka que oleki na nzela wa eza na question ya moi pete hein to pe misa ba internet nyonso ba déjà goût eloko ni esalaka en tant que homme oyeba kolinga mwasi na nzela hein eza mwa question moko boye mbali nyonso ba se retrouver nango eloko ni esalaka to eza eloko moko attractive na bino mibali pona kolinga mwasi na nzela malobombo kayo. Oui, merci Napesio, merci Matondi Mingi pour la maloba. Bon, kolinga mwasi na nzela eza loi ya nature ndenge Bible ezoye bisabiso l'homme quittera mais ko quitter wana babite ke o quitter pour que nous vanda yo moko non okutana na molongani na yo soit na taxi bis soit na église ba opi bakutana na ba stade ba yaki kutala match bakutani balingani ezapela batu mususu bakutani na kata transport ba mataki bis ba mati bakutani tokutana kana bango kaka mais oyeba nani oyo alingi yo to nani azokosa yo. Papa bandi tous balobi que eloko liboso ya accrochaka fuza na Taylor Van Damme donc ba systématique kitoko elongi kitoko ba niveau faux. Oui, wana eza solo. So tobi tokutana na spiritualité, so okutana mutu oyeba spiritualité. Papa balinga molimo te balinga nzoto. Oui, yango na lobi. Yango na lobi okutana na nzoto, okutana spiritualité te. Bon, na nzoto wana papa na kati maloba te eloko nini accrochaka le plus. Moi kesoka ya mukeso oza mobali ya solo. Mama na ngala kosa ote soki okena batu nyonso tu misatu na kutanga bakombo na Bible. Abraham, Jacob, Isaac. Tangu balingaki basi na bango Bible zoloba Rachel elle était belle de taille, belle de figure. Sarah Bible bengi belle de taille, belle de figure. Bon ngala ko linga mo sa mabe vraiment. Donc en général moi si fois aller longito ko yango toloze olinza mingi. Donc on peut ça comme papa et surtout à ma droite en tout cas hein c'est déjà l'ambiance sur ces plateaux papa
au PCPSO réponse à kitoko maman à ma droite. Ah, na bengo kombo nanga CP na ngote malgré eza kombo na ya scène aux artistes yebisa biso nanu en tant que jeune fille on a nazo faire participer et loko nini ezo sala que biso ba jeune tobino bolinga ba papa ya batu bozola usabango mitu partout na Kinshasa ezara bino na bango ambiance à gogo et loko ni ezo sala que bino bolango sa papa batu. Merci Ming pour la question. Bon pour ngai na kokolo baké ba jeune ba komi ba aventurer belé tika boy donc akolinga moi la batu yo moi so mi pesi okanti ka lingo na bolingwa solo et comme na batamo boye akomi ko sakanela yo et comme na batamo boye akomi ko sala ba aventure malembe madame ko sakanela on ndenge nini parce que bolingo ezali et amoro bisakana et amoro bolingo à vrai dire amoro ko bi ko bakisela to ba complémentarité tango lo ba akomi ko sakanela yo a sakanela o comment ko sakanela yo na ndenge oyo comité pona ebide yo siko comité na comité atolobi za ABC1 Jésus-Christ est le number 1 donc biso to ko maraté donc to zawana po faut exposer likamnenge bon na expliquer kasi ndenge na lobby ko sakanela et comme la batamo boye akomo na yo lisute mais yemo tanga lingaki yo asepela no yanga lingaki yo mais comme batamo boye akomo négliger yo akomo landa ba fille mususu yo comme perception ba fille kanda or que so ke papa na respecter yo ba papa mususu non bo sala ngona na esprit o che et pour l'instant sur la thème vu que ndenge ba jeune ba comme memela biso et on peut biso peut comme na biso na to comme peut okende ndenge ba memela biso tant yo sanga ba aventure mo boy ngana ko sepela ba aventure en te alors mam na lingana nga papa mo boy na responsable oh tanga à l'aise hello nini la kisiki papa wana waza responsable azara na yo moko namoni déjà maloba ndeko nanga dadi mbebo dezo beta veut dire réplique ezali ah mama lo ni laxike papa wana asaka na yo moko osaka na binote lokwa ba jeune basaka nelio donc ba papa bongo tout d'abord ba bangana soka lingio a lingate ke RVC a lingate ke ba ne nda ku ba timbela mwasi na ayeba alors tant a kumba on ndenge mo boya bien oyebi ke nous a bien nous à l'aise nando so na nga banzela te po ngai pe na respecter moi sinenda oza sûr mais lelo yo bana basi na ba mibali bazo bunda na kangi mo sana père mo en tout cas to kozanga na papa deleza maloba ndeko nanga dadi na moni malobezo mijoter vraiment na ba lèvre na yo olingo bakisa nini par rapport ndenge ba jeune fille bazo linga ba papa batu bino nde bo sakanela biso yango na kanda na bango ba linga ba papa batu mama na ngai eza bongote normalement basi ya lelo otobengi basi obiso photo bala lelo eloko ezo sala bango eza envie est-ce que noye biso so tozongi vers les années passées shawarma lelo eza so 4000 francs papa na kati bakabanzoto oui mais yo tete mobali na ye pona ni ofaki yango te po akabanzoto te e kasi te en vite tango ayoki muninga kendaki esika boy aliaki shawarma yango wana ye pepesi ye posa ke akende yepe alia mais aroliango ya pamba te il faut leka na mbeka yango wana batika roloba obiso mibali ba jeune garçon to sala ka bango boy te eza envie baza pressé mingi to moni balali bango pour la ba téléphone. Papa, en soulevant cette réaction to proposition ngana koko rappeler que to yambaki ba papa sur ce plateau baloba ki ko ba jeune baza à mesure te ya offrir na basi na bango biloko moko mike ba téléphone ba shawarma etc. lokola bango baza na ba moyen wana ya offrir bango yango wana bana basi bazo courir vers bango et loko ni ezo sala que chômage bien sûr eza élevé na Kinshasa mais tozomona ba chômeur mingi eza ba jeune lokola bino ya Kinshasa balingi ko sala musala te kana sima batu plus pe bakomi bakuluna et loko ni ezo sala que maboko na bino ezala kokanga po basi bakima bino. Est-ce que bike kuluna pe ana mwasi aza fidèle na mwasi na ye mwasi pa lingi ye c'est que ezo favoriser kuluna non po yo lobit yango na lobi kuluna na zala no mutu soyez déjà mutu pousu aosala bolingo mais papa na quelque part comparer kuluna na mutu normal navandi quelque part namoni mama moko ba obeta lisolo lobi
na papa na pe moi ça c'est les oua c'est que bolingo qui paraté hein mibali batula raté oui pourquoi yeba ke mobali nyonso to arolinga mwasi papa na kati kozela diela na nokozongela maloba en tout cas nde bozomona c'est l'ambiance sur ces plateaux hein bimage kitoko ah il y a notre cordon Jerimbulu veut dire si je te partager les lots et ça sujet oyo to bandaki na uta kala ba jeune fille balingi na ba tata ah ba jeune garçon musu balingi na ba mama showbiz mbongo kaka ndenge ezalaka en tout cas yango to yambi pona bino maman na papa o baza ba jeune na katikati ya makambo tuzoloba nde tozosola sur ces plateaux na kati ote papa dadi maloba kulu no lobi aza mutu aza na mwasi mais est-ce que ozoyeba ke kuluna aza mutato du jour ayibi lelo apesi lelo donc mwasi na aza souté na posa koluka ya po aza kali tozolobela makamba kuluna te tozolobela makamba bolingo te tozonga kana ba propos na yo non et ça si j'ai ouvert en tout cas tinda voice na yo et que ça la sauverait bien que on participe en direct l'émission ndenge pe mutu apusu aza mutu porteur kuta aza na mwasi et bon pas nini yo te jeune au moins lelo lelo esa la ba jeune fille na biso nazoloba ngo na robandela eza envie bali ko envier trop na lelo soroye na kabelu ata $50 tellement comme on muninga na yo auta mwana iPhone 6 yango ana yo poko mo raisonner yo olinga ngala pe iPhone 6 salaire wa futanga combien na ça na okop tata wana akotika la kobala ote ebi système wa tata mikoba koma osala to sila na kana mutuka. Merci papa Dadi Mbenga tozonga na mama le na ngambu na nga en tout cas mama le maloba elinge panzana maloba elinge sauter muso ko tati na caméra réaction na par rapport à propos ya Dadi Mbenga. Mais pour nga eza na ngotike o pour na ndenge ya uti koloba ba film so balala ba pour na shawarma o pour na téléphone et pour na bongote. Tout d'abord biso to lingaka esika mo boye ba otyo kimia esika oza à l'aise. Donc ce qui est na ke kuna pour la monique kuna naza à l'aise ya on monique to la na papa na uté ko lo ba ke papa mususu o lingate o salut yo o lingate kende bo beta na e révisé mais moi mon bal ce qui okange kuna moi c'est pas na a mon on ndeti a matinete ba grade pas na mon le kum mais papa na o lingana nous o respecter papa Dadi Mbenga lobi tout à l'heure eza en vue en vue wana ezaki etoli kaka Android de bibi lelo kabelo lobby bango ba lobby baza mesure te ya coffrer bino yango en vue des oboma est-ce que toza conscient te kolinga papa na ezape mabedi mpa pona wana naza conscient na ngote parce que tant olingi moi sinon faut ça les nyonso donc elanda bango te pona téléphone ou pona nini te tant yo lingi moi sinon faut ça les ba besoin les nyonso faut sele oye aolinga siko lingelenga ni donc eza à la mode na moya lelo esinga fifo za na mo téléphone moi bien olinga moi tata na mo boye eza pour la bongo te siko oye alobi ki ebiso to kelanda papa na po yusko posa jeune faut ça ba besoin na nga faut ça ba posa na nga na olinga siko osela nga ngobi ke na okanga na kana yo po papa muninga mo ko inyisenga ke nga kuna lingi papa mo boye mais ton na tel pe mbali na nga pe apesa nga o nga pe na lingaka jamais na ko landa na ko landa te ke o ya lo bana ngai nga pe na hotel ka o mobali na nga so na sengie atazo coopérer mais ton nga za poselo ko na fa beta mutu asela ngango ton na monika osela ngango na monika pa na a otanga les donc il anda papa na poani mais so na monika otanga les te lo na osinga akokisa ngote ndenga na linga to vivanga na ndenge ya osela ngote akonko linga basi mususu mususu okange pe na nzela y pas na trouvant normal. En tout cas mama le équipe makasi ya mboko yo veut dire en tout cas tozo solo là isolo mo kitoko ça n'engage qu'elle ngai naza église au milieu du village en tout cas tozo ngela vraiment sujet na biso de base fiançailles bat ba définir ki yango na lolenge nyonso fiançailles ezali étape ezali en tout cas fiançailles oyo comme na Kinshasa nazo répéter eza soki nini to benga moi fimo boya 17 ans azana papa moi à 53 ans a benga e fiançailles et dans sa maison eza toléré eza nango normal parce que papa na yakana ba moyen na ye en tout cas ezo pesa pasi fiançailles na bela sous fiançailles maman Chantal a belela ki alobi en tout cas meta talisanga vraiment na ye ba soki makambo wana eza solo notre cordon Jerimbulu akobalase biso vraiment élément o eleka ki ba propos ba papa na ba maman en tout cas mixa ki on pona bino akobalancer ngo et on se retrouve tout juste après. Fiançailles ezali libala te
et fiançailles nyonso ekendaka na libala te. Malheureusement tozo mona bato bazali ko consommer mariage dans les fiançailles. Et lelo na linia lo baeke totika toboya kosala pornographie, fiançailles pornographiques, on a zobenga pornographique, c'est-à-dire tozo sala nyonso dans les fiançailles, tozo sala déjà mariage dans les fiançailles. Soki na mei koloba ko yano na epe na ndenge ndeko na biso meta alobaki na tina ya moninga na ye oyo tango azalaki na fianço atikaki ye azalaki koleka na tango nyonso na tatami. Donc ye azalaki koleka na sexe ba rapport sexuel azalaki kosala ngo tout le temps bazalaki kokutana na fiancé azalaki kosala ngo. Or eloko wana et bomba manzamba bomba ngo pona bato mibale oyo babalani. Merci à notre grand cordon Jérémy Moulou pour l'élément ou en tout cas et celle qui s'ouvre bien en tout cas toujours continuer na si jeune abiso est les fiançailles ba jeune fille balingi na ngo ba papa ba jeune garçon ba ko kana bango te mais ba fille on a ka balingi ba papa ba zonga ka pa ba jeune garçon wana et en tout cas débat ouvert na sur vidéo oyo to voice o salibino ouvre bien en tout cas tozongi na plateau na biso hein. Maman nanga à ma gauche, maman Amidol. En tout cas, où tu peux soulever point mon papa boya répliquer vraiment makasi que et le connaît à la raté pas à papa Nzambe papa Bible mingi en tout cas yo la réalité na lobi boy. Tant bozo linga ba papa wana parce que na mi longolité tout ça en général na kati o meta musa tuté na loba kiango meta za moi si anani et ko yeba na mikoleza ko ya. En tout cas, maman nangai amadon sur lobi ki bolinga parce que ba jeune baza à mesure te ya ko remplir o boza nango lokola bosinga. En tout cas, ceux qui te tali vraiment na Bible ba loba ki ke moi na ceux qui amoni bolumbu ya tata na ye eza malédiction. Donc yo nyo soano zo ignorer ango to ezanini vraiment ka kozanga to ndenge na lingi vraiment au panza vraiment a vinda yo fongola vraiment mutu fongola pe balandi ba olanda yo partout kuna na États-Unis batu ba vandi o wapi ba TV ya munene na centre ville veut dire ba ozela rara ba yo ka vraiment elonye sala biso bo malobomboka yo pona ngai mita na zongo eza kozanga te. Ezaki ba jeune garçon baza sous sériité. Donc oluka na ozanuka à l'aise. Nazanaka à l'aise. Nazanaka à l'aise pour jeune garçon pe azana akoki na epi ko sala ngana utede akolobango. Mais ba comme de ba aventurer belé ba lingi su ko sala o basi ba osenga bango te. Eza yango te. Basi eloko esala bango mingi ya kilokoso. Nazo bandela ngo susu ya kilokoso. Comment se fait-il ngana lingi yo? Tant la linga ki yo. Tant on a linga qui est un jeune garçon, na o salate, na sala rakop. Si ko yo okwa ko envier papa batupwani. Na envier que po tant yo linga ngai, tu ando tambola bien. Et comme na tamo boye, o comme boité. Tanini kilokoso pourquoi na na mbongo te. Yango wana. Eloko yebo mabasi na biso lelo e kilokoso. Tant na linga ki o yebsenga bien que ozano coopéra. Oui, mais papa wana est-ce que papa wana ata akabelio $1 million otika la obala ote pop mibala bino ya rabiso na yebi na ngai te boyebi te na yebi na ka obala ngate posa mwasi na ndaku ngamo pe na yebi ka na mwasi na ndaku ana bana na ye mais bino skoyo mibala na biso ba jeune de le bike biso bino ba mbele biso ba jeune botia sérieux so botia sérieux to vanda bien to vanda bien mais to zala kala bino toujours bien maman la ngai to zala toujours bien to ko vanda to za bien et loko zo sala bino kaka oyo likambu ya téléphone oyo téléphone dezo boma bino kilokoso ndezo sala bino yo linga na pesa onini bon soki pe to lobi ngai nazala maboko pete yo pe koza makolo pete point d'interrogation maboko pete tout d'abord za na maboko siko bible ezo pekisa makambo wana siko yebisanga o suka wapi po papa wana bible ezo ba très bien mwana amoni bolumbu ya tata na ye azade ya libabe makambo te komama na Lévitique Maramunio c'est comment na Lévitique. Yo siko tongo ndimo mona bolumba tatana. Obi malédiction nini ozwa. Mobali wako ya kokuta na yo.
Tant on robala yo. Et puis malédiction dit non oyo ko sangi. En tout cas ngala côté ya mama en tout cas papa dadi osangeli ezara bongo. En tout cas maman la be ko tika bon ta ko une équipe choc na eko inda mabe veut dire. En tout cas tozongana nous. Ah, balobi toza l'église au milieu du village. Fiançailles au papa dadi lobi ke bozaka mibali na bango bokobala bango lobi fozala so ba pesi mbongo za pe makolo pete. Est-ce que eza permis na stade o ya fiançailles? Moi na mobile to jeune garçon asenga mwasi na ye ba passer rapport. Est-ce que eza malamu to eza mabe parce que ba mama ba eza mabe eza raté et là ba pesa la mbongo yango wana mais bino comme condition moi na bataboyi makole ko makasi o madesa makasi ko luka pete papa dadi mbenga réaction na ngamu na. Oui bon eloko wana o nyonso tout au salaka Bible c'est loba yango omoni ata mibeko ya bamboka nyonso tout oyo yebi ya na kati ya Bible eloko wana eza mabe makasi tant que non te obali mwana ya bato po libala sans to benga libala eza mariage coutumier soko ke la Bible oromona yango soki tozonga na livre ya Lévitique Bible zoloba très bien. Oh non surtout à rosal le loko wana hors mariage, il faut ba lapider. Oui boye, on lobi très bien. Est-ce que yopé? En tout cas toza na basi na yo en tout cas ba vandu na pe ba hôtel to benga ta moko to tuna bango est-ce que olia taba ya kofonga ma to lia taba na sac to tuna. Oui maman langa wana ozana raison. To liara taba to fongola ki sakité. On comprend. Tant que on comprend que eloko to salaki eza mabe ka olobi déjà boliaki maman malé en tout cas eza débat na silisi maloba tozala maman sur ce plateau en tout cas akopete opesa yo tout en temps ya ko loba hein si j'ai moulai vraiment maman malé maloba moi muke papa lobi que eza mabe mais na yebi que en tant que fille au le cas déjà na étape wana ya fiançailles ba hein balia déjà tabana saki etc réaction na yo eza ndengeni. Pour nga étape ya fiançailles étape mo ya préparation ya on est mabsu dans mariage pour na nini bo fongola makolo pourquoi bon nga pe na utai ko arriver na étape wana fiancé aye abimelinga mais et comme na batamo boye so na kela ndaku ne sukolela ngai pantalon pangusa lambela ngai ok nga na yebi soki déjà bimi fiancé pas moi si jamais kuta ko yaka na ndaku no papa et comme na tamo akena musala zo oya te po mbanda ya uzwa zéro oyebi ke ko ya na ndaku bino mi ba est-ce que ba sansa tabana pondo esika moko bébé nga na tuni yo question répondre nga parce que papa dada zo mijoter déjà à ma gauche zo zela micro en tout cas bo sala ki yango pona ni bo panzara makolo donc bo bangaka ba ko boya yo to ezarani. Eza pour la bonté. Eza mibali nde bazala pressé. Bazala pressé. A mona ke azela ti mariage a mona ngo. Donc et oumela. Alors so okei a luka déjà à découvrir ya ngo penga pa na tika na fiancé na rapport. Ah yo zolo bana kaka so to bengi fiancé ko loba au sala en tout cas papa dadi en tout cas malobombo ka pour na moni ah ezo matamata. Côté wana maman zoloba tant que tu as mot fiançailles, fiançailles on les a en français, mais la lingala c'est tout bien en haut, eza kimakangu. Fiançailles eza kimakangu, eza ebandeli. Fiançailles eza eloko-te. Fiançailles elobi karaté que pour ndepe toza lelo boye da ba fiango. Est-ce que tu bime pas na bango? Mais ba yebi ke mwana na biso abimaka na kingani. Eza kimakangu. Eza eloko moko te, eza rapport moko te. Mais lelo tant que maman zoloba makambo ki fiançailles o te fiancé na ngai mais aoyebisa ngai te avant azala ki fiancé na bon tant on doit vivre na ki makango makolo funga ba ite point d'interrogation ozomona monité papa dadi mo se contredire lo baki que liboso lia ki po e ba quitter ça mabebo na boy mais toujours c'est la idée na yo comme on vraiment tina suka ndingo bandaki mais na se contredire te na zongi non na réponse oyaye nazongi nde na réponse oye yango nga nazoloba ete makambo wana oyo tozosala lelo eza mabe po te Bible esi epekisa yango mais lelo omona ba jeune fille ba jeune garçon neti biso tokomi pressé or tozobosana ke Bible ezoloba soki mwasi na mobali basangisi nzoto bakomi moto moko ntango mwasi wana oyo bali ete opeseli ata différente kanyaka moko te
azana milimo o uta na ngwe pa na bango ngai pe nazala milimo na uti na ngwe pa na biso to sangisi to komi moto moko eloko bible nde boya yango wana nazala lisusu na jeune fille moko ayebisi nga lobi papa na ngai omoni eloko esala ka biso na libala eza yango mais siko na koyeba ndenge nini soko botaka tango yo lobi na ngake to vanda to zela ndenge nini soki na koyeba ke yo po telemaka po libala mobimba yango wana eza mbetu po première libala eza na mbetu soki nga la botaka te na telemaka te na za impuissant yo botaka te to kobala na poani po totala na rato po tosani yango na fo botala na stade de fiançailles yango tozoloba soki tosambeli nzambe nde akopesa tomona yango te nulle part na bible ana wanda kobota te mais mobali alingaki ye kaka na mabondeli na ye nde nzambe apesaki ye mwana abraham wanda kobota te na sara mais na mabondeli nzambe apesi bango mwana bango bandaki kobota te bazalaki na stade de fiançailles balekaki na eloko wana te ataku ya komeka ya gu mais yo osala yango auparavant mama bible eloba makambo wana te bamekaka upa tokende musika te bible eyebisa biso eloko wana te mais o kaka bible o biso toyebi epekisa biso tosala makambo wana avant mariage soki abraham asapo est-ce que biki abraham no papa nazali nganga ebi milimo boni abraham azali nango papa toza na fiancé toza banganga nanu te en tout cas mama le olobi que soko ye na ndaku aosenga sokolela mba akosenga yo boye na bwa po leki na tatami nga na tudio motu na po anyo boyaka te eza po kozobanga bakozolo mbanda te c'est parce que bato bango bazoloba en tout cas c'est par rapport à bavi bamusu baboye ma on écran basalaki biso batexto batindi baquestion bakomi na papier naza vraiment na baquestion ya bandeko musu baparticipaki balobi que pour panzaka makolo en tout cas bana baza wana moya kokende plus loin ezate en tout cas bosalaka yango parce que ezana encore passion découvrir oyeba ezandenge nini en tout cas papa dadi pa lobi koto eza mabe kote moi lobi Abraham c'est là bana batata baza batata na bino bible lobi to mona nidité ya ba parents na ye au pambola mate papa kozwa yo oui na âge nini papa faut pas toza ba mabendete toza ba pèlerin to kufa papa kotika ona âge mo ya muke tikela mama libala na ye réaction na ezani na part na par rapport ya ba propos de Godadi pour la ngana okende na côté ya mibali bana mibali misusu bakoma kosala ngo pressé pour la nini parfois moi o vivre na wana pana bango za mo bakali mo po abima yango akoluka kende pressé abima fiancé pour pana bango ba yebaki kinganja za la na fiancé na ye or que ayaki neka mbangu pona mwana na koma mwana liberté et comme que soit ça anda coûté aza pas fiancé na ye or que na sima ki fiancé wana ye kende na makambu o nyonso ke bibe bande ezoko boya o ezo luka ka to koma na mariage poto koma ensemble mais déjà yeba déjà nyonso yango zo mona ba mibali tango abali yo tema déjà a découvrir nyonso tango comme na ndaku donc akomi komono faut eza biso boko parce que leseki otikaki laisser aller aye akota buki nuna buki ponda buki matembele faut nani eza pona laisser aller te faute eza ya ba parents ngana opesa faute pas ba parents ndenge nini yo parents omoni kaka mwana elio o papa e mama e o fiancé na ngai bino pe ba parents botika no makambwana fiancé ya nini fiancé ya nini l'essentiel bana ya lelo komika ke soka lakisi mama o ami na nga pe va changer le terme ami na ngai et ça sous fiancé te pourquoi papa ba ebike ba fiancé ba faxer et komika mama o ami na ngai mais na sima ya ami makambu ebele ndezo salema pe mama ebike moi na nga ate aze pas ami na e soki amiango batanga ka classe moko eyebani te so basala ka esika moko eyebanaka te mais ami yango ya wapi seke bakutana na nzela et ça cas si j'ai la biso eko continuer veut dire si jango go wapi maman male en tout cas to comme presque na suka émission na biso moi réaction na muke poto chita en tout cas notre cordon Jérimboul azo sinalenga déjà est rekomi ko koka bah veut dire balobi musala ngonde
ah ba mona qualité et non quantité réaction na ngambu na yo réaction ya ezaka kaboye ba mibali botika ko escroquer ba fille so mona okoki na ote koke bima ngulu fiancé te pokula ba mona ke oza fiancé ya mwana na bango or que yo okene na ba profit moko boye ezaki toko te au moins pe fiancé yango lelo ba fiancé comment aza fiancé na nga mais botala et comme na moi tamo ba panzani pour pandana neni pour fiancé ba tant faut comme fiancé pas oh bi ma fiancé pas na biso c'est que to bandé ki makam to lingana nzeto za ki chéri et yaki ko pousser au comme bato comme oh bi ma pas na biso pour ani au tidenga déjà au comprenait déjà bizale nanga au mona déjà que oyo na ko vanda nae yango pousser que oyo ko bima des fois ba parents nanga OK mi soutien ya ko bima bongo ayena nenga ki aventure pour azwa pena moye pena ya ko sakana pena bien pour tant ko ya akota ba bika fiancé ba pese maman kit OK il bossa noter ma baba pour na yé parfois mon côté ma baba là et ça bien na kota kaka na bima na moya fiancé pour la comme pena na privilège ndé ba jeune pe ba ko memela mikolo et on to bien on toujours ba jeune ba ko ba aventurer. Merci en tout cas papa Dadi Mbenga pe moi réaction na suka par rapport à sujet na biso. Oui, bon maman langa oza sujet moko et a vraiment moulayi makasi. Mais tande eza mokie. Na roba ki sala mo liloba moko maman na biso alobi eza ba jeune garçon baba escroté. Basinde. Pourquoi? Soko tali lelo, soko totamboli na ba terrasse. Au mona ba jeune fille ba vandi bazana ba rendez-vous pe ba rendez-vous wana na mibali na bango te ba makangu na bango te mibali ya batu azana trop sir na ye moko te soki mo sa trop sir na ye moko azana via gauche droite pourquoi mususu pe lelo aomone mo la malamu mais ton ka okende ko prédoter obimé pa la bango alakisi bizaleli na ye mabe na ye o nyoto azala nango pourquoi ayebi déjà que okomi aye yango to ka bona bango tozo ka bona bango so azaki ndumba o mona lakso ki ndumba na ye nyonso so azali moyibi o lakso ki moyibi ne nyonso ezaka nzoto te to ape na posa nzoto na bango te jour mususu la vanda bo fi moko tu na ngabi azo tu na ngabi na oya bisa mobile nga tu ni alobi est-ce que bike na zape mutu na tuni oza mutu na nini na za mutu na oka ba posa siko mobile mutu oka posa to bosi mutu oka posa. En tout cas na seki na nga na seki mo muke veut dire c'est comment muke ça la vrai bien te comme na suka émission na biso à retenir kaka que biso basi toza ba être oyo to salama pona osunga mibali kolinga batata batu eza mabe ba mama balobaki na émission elekaki que bo sala bango pasi parce que bango nde babota ki biso kaka biso nde to comme osala bango pasi na koyiba mibali na bango en tout bana batata baza batata na bino bibelobi to mona nidité ya ba parents na ye au pambola mate totika et que ça la bien nzambe pa ko sepela na biso ceux qui aux jeunes filles ozawana ata kuna na États-Unis ko vandara partout dans le monde ozarana papa moko ya bato zarana et en tout cas tika po nzambe pe apambola pe sa pe mobali na yo et que ça la bien ba jeune oyo pe na stade de fiançailles oyo bazwaka bana bato lokola balobi to mécanique to sentir que ceux qui toza mibali na nyonso na ba stade nyonso mwana batunzo to passe en tout cas botika stade de fiançailles eza stade moko bozo e bana bizaleli boyena boy en tout cas makambo mbetu nanu te parce que bible ezo pekisa en tout cas bo kabola ba esprit ba démon ba famille en tout cas bo bongama bo sa bino kimia po bo ba na bo sala ngo nyonso grand merci na bino nyonso bozaki na bandaku kozela kaka suite émission oyo nga Irene Meta ne sala nginga plaisir ebele na ba voice botindaki talaka appel à maman boyo kala qui voit bien wapi. Grand merci à notre patronne maman Chantal Ayao, grand merci à mon cordon que j'aime bien, cordon Jérim Boul Moussalande. Bon continuer ko benga to continue toujours et on se retrouve au prochain numéro bye.